bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes d'Océan du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino Parlons-en. Merci à Kabouya derrière la caméra et à vous, chers abonnés d'Océan du Congo Télévision. Vous informer, c'est notre devoir, Tokolembate, Kosola Nabino, Maïmata Limbo Canabiso, actualité à Kosola. Ils allaient aider à travers cette émission, Tokolobela Maïmata Li Fortuna Bistele, les Wazali Moka Baponte, et chef de l'État a dirigé Namakala. Est-ce que le président de la République a un dictateur ou Ezakaka état de droit à Zosalamakambo, Lolenge et Sengeli Torosola Yango. À travers cette émission, le président Kabila a Boïko Sankolé. À travers cette émission, l'actualité Ezali Ebele, Matali, salaire et président de la République, Nicolas Kazadi, a Biso du $7,000 à travers cette émission. Mais nous allons à mon côté, Nathalie Mboka, Cédric Mangungu, Azali Moko, Yabakadre, Nakatia Eside, Nainde Tokosolola, Maye, Matali Mboka Nabiso. Je vous dis bonjour et bienvenue, mon Mboka. Merci beaucoup, Maman Doriane. C'est fait du mingi qu'on a un plateau photo sur la Maman Mboka. Merci. Bonne santé. Ouais, santé, ça évolue. Ça évolue grâce à les grands partis CDP, grâce à Nzambe, les Tozara toujours en vie. Bonne Lik Molopo. Ouais, Lik Molopo, Azara toujours dans Boloko. Pour la vérité de bien dans Boloko, ça va réalité à combat. Mais à chaque fois, Tozana est toujours en communication, tu rendras visite. Azar bien, Tozara, sûr et certain. Quels sont les efforts les partis par rapport à mon Mboka parce que vous mettez moi mingi oui bon et vous mettez moi mingi mon Mboka lik mulopwe bakanga qui est na domicile na ye tu es bien que régime o elingi vérité te bakanga qui na régime na ye azaki bongo na aner après aner aye na prison des partis tindaki ba avocat ya parti bakendaki wana basambi bakondamné na 18 mois. Donc, à diriger déjà 11 mois et 7 mois bon abima. Donc, si c'est kaka, donc espérons les combat. Nous continuons avec cette émission. Tobeta Lisolo, il y a conseil à chef de l'État. Les alimbala, il y a les bossodés, le chef de l'État, avec le kanisa mingi, la proche nae. Ma question est tout nami mingi siriango. Est-ce que tata mokonze kola ko sala musala malamu parce que oza pembe na eso sali musala mabe bakangio. Ou azaka dictateur a kobangisa bandeko bazaki autour na mwana mboka pona ndeko Fortuna Biselele pona monsieur Chilombo na Fortuna Biselele eza bongo ba théâtre monsieur Chilombo tant que pouvoir na ye banda pour ça 100 jours tout le monde est makambo déjà bandaki misolo l'été za bongo dilapidé donc mbongo bimaki tout le monde caméra les mosolo koti boloko bimi tout le monde yana ba jamal ba koti boloko ba bimi lelo to yena affaire ya Fortuna. Affaire à Fortuna, zo la ndenge nini mboke zo koteka me pa bapaya. Mituna kana ye barate soki Chilombo utaka likolo akitaka na se to azalaka wapi. Le président Félix. Monsieur Chilombo. Otangu tozomona Kagame na belema na bazo violer ba maman, bazo yiba misolo ya mboka, ba sala nyesu to ba osala. To yebaki pe eteke Afdel eyaki na sima ezaki protéger ils ont qui entouré plus na Rwandais, ils ont qui idée ba Rwandais Kabila père yo libéré mboka mais na simana ki ba Rwandais. Tant esimité ba Rwandais ba se retirer ba kei ba misi bongo RCD Goma. Ils ont ba Rwandais ba misi bongo MLC. Ils ont Museveni. Des forces wana ba yaka toujours pour na ko emprisonner ba Congolais, pour na ko boma, pour na pe ko occuper bango. Nde sikoyo Chilombo tanga aye na pouvoir, mais il y a opposant. Aye makamona ni stondo ba opposition. Aye na pouvoir ake mutu alibusa ki koluka beau-frère na ye pona nini bateka mboka Fortuna Biselele après tobe ba vérité alobi clairement bakendaki koluka Kagame pona bapesa agenda pour luka carnet d'adresse bazui Kagame comme c'est commissionnaire ya ba richesse à Congo Maman Doriane tala ndenge mboka ekotekama donc commissionnaire ya mabele ya Congo bazui ba or bazui marmiso tout ba kopesa Kagame pour ateka pour azwa soumisolo apesa ba M23 ba ko attaquer biso. Donc, tu comprendre que M. Chilombo a très très monene. Azo mamboka na balkanisation petit à petit. Ok, nous continuons avec cette émission. Messieurs, dames, restez branchés. Tobeta Masolo, il y a enrôlement. Tout le monde est Nicolo, ndenge bail de pitié, bail politique, bah ok, de s'enrôler. Na ba masse et belé mon amboka. On a eu d'abord, au concours le bani maintenant.
lolenge banrôlement ezosalama ekomi kosala tapage na bayi politique. Merci beaucoup Encore Sango. na kati wana donc mpona eza kitoko to mala. Bon, tokozwa na deux volets. Premier volet, ce que tali bongo peuple aza enfamé. Peuple aza enfamé, peuple aza sans espoir. Okay. Tellement que peuple aza enfamé aza sans espoir, peuple afandi nzala de tongo tipo comme taile 5 000, 10 000 à Pessi à juif fanfare à louer, à domicile peuple na balabala. Pratique et bata pouvoir. D'autre part, peuple pas dans la posa ya sanctionner ba kambima ko boye. Ndazo bima na sima batu oyo ya lingi vraiment na motema a kende botika bomba sa rolé. Maintenant que c'est peuple congolais, biso a to na Congo na ba oyo bana diaspora. Enrôlement bandi. Enrôlement et bandi pour na to sanctionner régime ou amiyibi. Bato ba yibi biso banda 2019 ti lelo ba ko yibaka misola mboka. Faut to sanctionner bango. Na banda na diaspora ti awa to za la vigilance na biso na enrôlement. Vigilance c'est dans la tente qui na maponami. Pour maponami ça processus et bandi na enrôlement to kineti na vote. Tant que to s'enrôler massivement. Pe tout rote bi que monsieur O Chilombo à côté na ki Moyibi a continuera Moyibi a tika ki Moyibi ti tango ba kangaye. Donc kangaye monsieur Chilombo to kanga na 2023. En 2023 mais tout le monde déjà enrôlement ou bandi na kokoso. Tout le monde va centre fictif et belé. Biso ana lemba centre fictif monsieur Cezali na école Tolinga na Daniel Mbao. Dans la cartographie à Seni école wana ezate mais to ebité na miracle nini école wana ezo ko enrôler bato tellement ça école na ye ayi ba élève ne bazali azo enrôler même ba mineur ou ya miké bana ba 14 ans 15 ans même azo pesa bango ba carte pour être ba voix ezala ya bango ba école wana lobby et servir un danger pourquoi pour enrôlement premièrement des osalama ba centre belé ba policier bazate et loko o ezana enjeu ya munene il voit enrôlement et là que ça déclencheur il y a démocratie mais bazo tika enrôlement salama bongo sans élément la police oh bino bomoni que eza normalité est-ce que bolobi yango publiquement bandeko Martin Fayulu tout ça parce que tout le monde a ça derrière pour na intérêt na élection et si des azwa pouvoir mais déjà banungu na makambo yo lobi yango lelo mais ba continuer ko s'enrôler c'est-à-dire donc beaucoup le Daniel Mbao ils ont espéré que ceux qui batouana bazu carte ceux qui vont voter c'est-à-dire faut qu'il ira quelque part la démarche qui nous ça la tango nous na bakoko sur ma campagne biso nanzela et si DP nanzela la muka to sala qui conférence de presse et les cas qui na betando déjà ba pesa qui liste il y avait ba centre effectif nion surtout peut to pesa qui ngo peut opinion nationale et internationale déjà au courant il y a chaos où ils ont se préparer au monsieur Chilombo organisé. Yango to na population congolaise surtout nation de muteza en danger tous à la vigilant pour être régime oyo il faut to benga na bango ceux qui Chilombo a kanisi que 2018 et ça sous 2023 ou qui a koyiba to kotikae ndeye azela romona Félix Tshisekedi est le meilleur candidat à la présidence. On est dans le kuta monene meilleur candidat na ndenge ni na habité ndenge memela so Kagame peut-être soit ndenge aye na tribalisme peut-être wana meilleur candidat peut-être na bateau bazo occupé mboka nde ba ko flatter ba bimisa meilleur candidat mais na yebi que Félix Tshisekedi aza vraiment candidat mo ya participer à mawa. Nous continuons toujours avec cette émission Toti Kalikara la présidente de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la fondation internationale ISA Ayatou a officiellement remis le samedi 15 janvier 2023 à Kinshasa les prix d'artisans de paix en Afrique. Paya, président de la République, Toko Manulango, Toko Yokadabo Makanitiamo Namboka, puis Toko continuer comme Manila, na le tir, Lolenge, Fondation Oyo, et puis président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Aba Koloba, Makambo la sécurité, na Est, tout, mais Awa Tomoni président va payer le prix d'artisans de paix en Afrique. Moi Namboka. Apesi mutatondolo le prix tala maman Dorian omoni bato misusu ba lokola ba fantomas boko e bateye mtabulisa kabino menzoka bozana ndoki mais bozoluka ndoki wana ndoki wana sengote ba pesi président na ba kopesa e prix wana pendant que mbutu za na est ya mboka pendant que Bunagana eza société na possession ya RDC pendant que Rutshuru Kiwanza bamboka na surtout to perdre ngo penini o Chilombo o ya kotisi na mboka o ba kopesa mérite wana donc eza passé
Donc Chilombo azabongo na incompétence mo eza aiguë. Incompétence aiguë wana ezo ma Chilombo lelo na banyamu nyamu ebele o tokolobela pe. Donc tango ko ba ça ka ba solution te bino mbola makasi na critique hein. Te ça ba proposition te. To pesa Chilombo ba proposition belé na buto senga Chilombo ki na ba réforme yokate. Mais proposition makasi to pesa Chilombo 2023 postulé te. Solution makasi yango na pour être Chilombo il est le meilleur candidat 2023. C'est impossible pour ça le kuta monene. Chilombo roza meilleur candidat. Ce qui te met à na balabala ah tout ça ta sondage à muké tout sondage et Bimsara président Fatim Béton. C'est impossible. Incompétence et l'équipe, dollar et mati, insécurité à l'est comme à l'ouest. Donc tout le monde mission l'état non. Ezo bumba. Chaque jour to ka scandale. Lelo to ki ya mutu kingandi, lobby ya mutu kingandi, mutu nga okota boloko abimi. Après wana toye, amemi mboka na EAC. Donc sans pourtant aïba charte à EAC lobby ni ya juka mboka mina EAC. Pendant que tout le monde qui na balkanisation, ya sutuka oben en retard. Yi wana lelo akomi ko sutuka. Azoye ba même pas EAC so ezanini, ayebité. Charte na loba minini, ayebité. Lelo to moni EAC nsoka baza a complicité. Na M23 la zone où ils avaient la zone tampon, ils sont contrôlés par EAC. Pendant le moment où la zone où ils sont contrôlés par EAC, pillage et Kosalama. Batona tout va convoiter la richesse, c'est biso bangwana tout dans EAC. Même Rwanda, à la carte EAC, batona tout va dans la carte EAC. Donc, tu évites monsieur O Chilombo, conseil au Pessara, monsieur Chilombo, 2023, Chilombo a sa candidature à qui peut s'en avoir limité, babomba. En regardant le chef de l'État, na Tanyo Swasali. Et là, on y a malamu oyo ko lo batango tali na tono so asalo bilan président Félix Antoine Tshisekedi boye asalaki bien boye asalaki bien. En regardant monsieur Chilombo. Na web ça monsieur Chilombo oyo salize ya pasi. Ozubiso omibiso na EAC. Ozubiso obetbiso donc ozubiso ochibiso na bowumbu so ba Rwandais. Omelibiso monsieur Kagame merci na yo. Omibiso na EAC merci na yo. Ba Rwandais ba komi na Kwamutu, ba komi na Bandundu a merci na yo. Bunagana, Ruchuru et Kei merci na yo. Mais toko senga yo monsieur Chilombo 2023 pour aller sous. Asali ata eloko mo a bien te. Ah eloko malonga to mo na monsieur Chilombo salite. Merci beaucoup, nous continuons avec cette émission Banzela pe to moni a kosala, to moni ba Banzela ne si Banzela ni wolo pa. Monsieur Chilombo na habité Congo est de l'est à l'ouest. Au bandi na Bamwanda, au Keti na Baruchuru. Au Mati bandi na Lubumbashi, au Matiti, na bandi na biso. Gratuité d'enseignement, il y a eu beaucoup de choses. Gratuité de l'enseignement, avec quelle qualité? Qualité nini? Effort wana tamuki, wana o reconnaître. Moi mboka Chilombo, a kolobaki asali effort ya roja 100 élèves kotia bango na salle de classe moko. Bon, tu peux comprendre. Ils a pas si pour la moto où la salle de classe est malonga vraiment pour comprendre même la méthode où il y a éducation. UNICEF bato ba contrôler makambu où est dit qui ba kila si bana. Pour na mwana tanga malamu na salle de classe fazala de 19 maximum 23. Donc de 23 qui étaient des salles de classe ils a malamu. So que salle de classe comme dans 50 personnes, on est comme mbutu. Mais Chilombo Zolo Baké, dans salle de classe, moi, 100 personnes. On a Wenze, to elo ni ya sali. Azo kata sonité. Merci beaucoup, moi, Namboka. Toujours continuer l'émission na biso, to continuer la lecture oyo, to bandaki par rapport il y a remise, il y a prix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dès qu'on a biso to clôturer l'émission na biso. Babi, responsable de la Fondation internationale Issa Hayatou, Anoï Niniba Catastro a expliqué les motivations qui ont poussé sa structure à prendre cette initiative. Nous avons choisi d'honorer le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, à travers sa jeunesse. Il vous souviendrait qu'en 2022, il a été à la tête de l'Union africaine et dans l'exercice de cette fonction, il a mené de nombreuses actions de paix. Il continue d'ailleurs de mener ce genre d'action.
Il a participé à dénouer officiellement et officieusement beaucoup des crises sur le continent et surtout dans la région de Grand Lac, a-t-il signifié. Wana, les Ali Fondation, nous avons tanga pour que bandeko ba kolanda biso ba comprendre. Parlons de salaire de chef de l'État. Tout le monde Nicolas Kazadi a expliqué et le ba congolais balinga ki bayoka déjà beaucoup de congolais balinga ba salaire ya président de la République yé mon pas le ba Roloba, mais tout le monde Nicolas a expliqué na Top Congo que le président de la République aura 17 000 dollars et 75% na mbongo oyonde ndeko na biso Kabila Azwaka. C'était pour éclairer Bandeko Banso, tous les Congolais sur le salaire du chef de l'État. Mais il y a eu aussi des interventions, il y a Ebele, entre autres Prince Ipenge, le visa mensonge et Baï, population, tous Baï, comment est-ce que Baï, député, a cause de 21 000, président de la République, a cause de 17 000. On a beaucoup de Mouto Azali Bongo, chef de l'État, Azali Bongo, patron de l'institution, puis patron Mboka. Comment expliquer que patron Mboka a 17 000, mais premier ministre a liqué un salaire, député a liqué un salaire. On les a bongo le quota. Deuxièmement, M. Chilombo, na Est Mboka va poser quelques questions après ce salaire, sincèrement, a eu salaire. Mais M. Chilombo tellement a eu bimbongo mingi, parce qu'il y a un scandale mingi, tant que nous sommes mis solo na Mboka paya, bah que salaire na yo et l'équipe même va président na biso a. Il y a sali bongo te ambaye na mutnaye de Nicolas Kazadi basala bongo théâtre na bongo basali wala. Mais ba yeb sabiso en vertu de quoi Kabila a touché 600 et quelques mille dollars, 680 000, 660 000. En vertu de quoi? Vous voyez, c'est que notre Kabila, 680 000 dollars à Zouaka, ils ont 30%. Il y a salaire, il y a président en fonction. Pendant une année, notre président honoraire a 680 000 dollars. Si comme M. Chilombo, dans le lobby, il y a 17 000. Bon, ton demi 17 000. Et bon, M. Kabila, il a 680 000 dollars. Ils ont en vertu de quoi? C'est que tout le président honoraire à l'équipe président en fonction de la salaire. Il y a un peu de kuta. Parmi 17 000 euros, le président Kabila a causé 75% à 17 000 euros. C'est-à-dire au Kitisi sont bon, à part Moutou qu'on fait, à part peut-être billet d'avion au fait, à part billet au fait, salaire Oyo, le président aussi, bah, ils ceux qui va lobby Bakitisi, même c'est ce nom Bakitisi qui n'a combien? Ekiti. Pour tout le Ekiti, ils ont combien comme 17 000. Tout le monde a qui n'a combien? Comme 17 000. Mais ce que Bakitisi, ils ont le quota. Tout le monde a et là, ils ont prouvé que le salaire est Ekiti. Et là, ils atteignent, et là, tu as l'État, ils ont un mukanda. Tant que le Makamba Kabila, ils ont un mukanda. Donc, M. Chilombo, a un mambo qu'on dit dans le théâtre. Ma fandi, ma lobby Kakaboué, M. Chilombo, on a 17 000. Au monde, ils ont théâtre. Tout le monde a un bon ndenge. Et là, on a passé dans le Parlement. Le Parlement dans un maître et un Makamba Mosolo. Il y a une loi où il y a un mboka lobby, une loi où pour na to kitisa misolo ya institution to lobite ke mukonzi mboka bando kozwa misolo boyi nde bandimi yango bapesi yango aval eleka sikoyo ye ministre ye aleki azui place ya parlement ya lobby ke président de la république abando kozwa misolo boyi a expliqué lui ça ministre ya finance bien ayebi ya sala ayebi et ça m'a boye na bato makamno so bolobaka ay ko éclaircir un petit peu président de la république les mots quand l'art rebellé c'est l'art déjà qui tient à fort au biso to sali banda de côté na ministère to sali est fort boy to kiti si président comme aux 17 000 et c'est ndenge azwaka mama na ngai to lo bara makampe na bosolo ye babanda nan abanda nan ko yebisa biso bato nyonso tu ya l'état OK misolo na bango ezalaka combien pour to yebi misolo ba enseignant to yeba mosolo o nini mbosa zwaka teba mosolo nini bango nyonso te photo yeba eza mbongo na biso mbosa azoka combien moto asena azoka combien premier ministre azoka combien toyeba bato wana nyonso tu nde tokondima oyo tokomona oyo eza batéâtre oyo eza batéâtre basala mosala oyo bamoni ke bakoki kosala donc tokoyebisa na mese Chilombo yo na bato na yo théâtre bokoki kosala eza na impact te na opinion ayebi bien ke yo ozwaka misolo ebele bozwa 70%
il y a budget en mboka. Donc boyaki a on a slogan le peuple d'abord au bino boko ça ezali bumu d'abord. Bosali ya bino 2023 mandat ekosila bakanisaka lokola bakozala éternel à pouvoir. Nzoka mikolo ekopusana lelo tokomi na 2023 4 ans banda Monsieur Tshilombo azwa pouvoir. Toyebisa Monsieur Tshilombo 2023 okanga bisaka okende. Merci beaucoup. Monsieur Tshilombo 2023 kende. Je crois les gens va kolanda ye ba koyoka eza élection, je crois que montonyo soit kopona moto alinga tikala si la population veut que le président Félix Antoine Tshisekedi atika akotika la zone bali pende ko Martin Fayulu akoma kokoma so bali pende ko muzito akoma kokoma donc c'est la population erosala choix na ye tozo kende vraiment malem benasuka et émission na biso tomoni bandeko ba publié belé balobi parlant des élections en RDC. RDC c'est un pays occupé. La libération d'abord, les élections après. Après moko okolinga pona ko sanctionner président de la République etingala kende. Mais bandeko msu balobi awa bati yango un peu partout to boyi l'élection parce que le pays est na kati occupation. Tolingi d'abord libération de to moni ba zone belé. Oh, bandeko na biso ba kokufa chaque jour. Important c'est ni ok na élection malgré tout enrôlement, tous en ba identité donc carte d'électeur que zu yango to kezola mbongo na banque to tambola ngo pour la sécurité na biso mais élection to limité. Il faut tous d'abord pays na fisa elonga na si occupation mon mboka. Merci beaucoup. Biso toza ba politique. To comme makambo ndenge démocratie singa ke makambo. Article 104 pesi biso pouvoir ceux qui montent à Kangamina, à Zibo Kozina qui m'a cassé, tout le monde. Et bandeko balobi qui est en occupation et qu'il faut ba élection il faut tout le monde en occupation. Ba banana ko yebisa bino eloko nini bango ba ko sala pour tout le monde en occupation pour t'occuper dans l'élection té. Biso to lingi to ki na maponami. Pourquoi? Maponami oyo ezanzela o Tshilombo kotaki entre guillemets le baki alonga maponami. Toki na maponami to la sa opinion nationale et internationale que Monsieur Tshilombo peuple lingi était tangu ya ko kini na ko tricher élection de place wana to ko pouvoir ya ko benga na Monsieur Tshilombo po ezara raté koloba il faut to mona action bande que belé a diaspora musala kaka koloba na koloba mais ba action to ko mona te po so tali tout ceux qui sont tali bien banda ko belé Tshilombo sombi exactement na diaspora. Voyage Tshilombo kendaka ils na diaspora bela ba famille Tshilombo ba na diaspora mais loko nini ba ko sala pour voir congolais et yokala loko moko te oui ba ça rappelle musala to robeta mabu mais loko nini ya makasi ba ko sala lit o ko sala ma awa na Kinshasa za blagité donc toujours kende na maponami to kende maponami ce qui Tshilombo a yokité na maponami to se soulever maman soulèvement soit révolution ils a li palangu baté et ça te que au lieu au bimi na balabala o qui na que ça soulèvement ils a li palangu baté donc tout ce que la bande comme sous charge té Congo doit être libéré mais Congo pose à libérer ses efforts à yo nanga tout qui est na terrain tout ça la ndeko limbo que ça a libéré tout le monde les lombo que sont occupés occupation mboka o et comme monene car la tobana ikoloba koloba mais lelo to comme mona que non avancement occupation o comme grave mais c'est Tshilombo aza ennemi moraza dans à l'interne a mais c'est Kagame aza libanda ya mboka basali bongo bloc le monde basali bazui mboka mina EAC babandi osala biso ba G moko ya mabe ou aki akize moninga ou aki akize moninga tant akize ba même na distraction ba mabiso wana ba na force à EAC et pourtant ba M23 bazo ko poussa na be ko poussa na bazo ko piller misola mboka tant ba ko piller misola mboka bazo sala transplantation bazo ba population ou za ba touti ya Afrique de l'Est ba ko tia bango wana pour être bato wana lobby ba lobake to longo na Congo tout peuple démuni pendant que tout tika na distraction na pesa que non tozo kaka moko occupé makambo oyo lika ana Kinshasa net makambo oyo mona mboka Nicolas Kaza na ayeli biso mamba ba 17000 voilà on les a purement distraction to sengi mboka oyo longa occupation mais mboka tango eko longa occupation eko senga que non peuple congolais doit être la vigilance to senga vigilance na ba surtout to ki na maponami to ji ba carte d'électeur pour to ki na maponami to yebi que Monsieur Tshilombo a organisé fraude mais la fraude on a biso to vigilant ceux qui Monsieur Tshilombo a kende na tricherie nde ba romona soulèvement populaire.
Merci beaucoup, mon amboka. Tokomi na suka, moi, le wanabai, téléspectateurs, un peu internaute, to baovali baku, ya kolanda yo à travers l'émission d'Abisso par exemple. Merci beaucoup. Bakongo ma nyonso baolinga ba contacter ngai bobenga nga na 0243 donc trop plus 243 82 81 81 814 plus 243 82 81 81 814. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Kabouya derrière la caméra, à vous, chers abonnés d'Océan du Congo Télévision, na Cordon Cédric Mungungu, Tosololi Maï, Matali Mbokanabiso, Tosololi Matali Salaire et président de la République, au Nicolas Atspikaki, au Alobaki. Tout na ba question aux populations ba alinga kaye parce que le président lui-même ba ka koyi service au salaire na ye to le belpe ma ya bokangami ya Fortuna du Sélé de bazali moko ba conseiller il y a chef de l'État, messieurs dames, restez branchés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.